Une pour les meilleurs. Nico Business Car #1. Nouvelle-Jérusalem. Nico Business, les meilleurs. Oui, les meilleurs. Oui, les meilleurs. Nico Business, l'exemple. Oui, l'exemple. Oui, l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle-Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle-Jérusalem. Chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema Coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle-Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Voilà, Tindika TV, Papika moi si toujours n'attend, comme vous le savez. Naibsakibino que ba émission, c'est vrai, la mère mène de Nabino à YouTube yeyo, ou attaquer mon konziamboka, pour répliquer sans tarder, toujours pour la kisabino que mon konziaza yé mon côté, nous avons belé simanaye pour nous protéger intérêt. Il y a la République démocratique du Congo. Voilà, sur ce, naibsaki bino les sous que tolobi trop na UDPS, tolobi trop, et cette fois-ci tu nous la action, c'est-à-dire que la qui est pragmatique, mokonzamboka malgré gouvernement ne bimité, mais oyo nyon so tali ko sala to bino la sabino boye ba que non, o ba komaka histoire ya mokonzi que voilà asalaki boye même gouvernement ne bimité mais déjà action ils allaient et voilà bomonaki likambo salamaki malgré bato ba interpréter mabe que non bayokanaki lokola théâtre on a bazaka ba jaloux baza ebele ba jaloux o balingi mokonza mboka te toyebi bozali ba jaloux bozali mais ezali rien à voir na obodo kanisa wana mokonza ye ko sambela na ye mais akutani na mama da ba problème mais zaka lokola Yesu Masiya te aza ko tambola mais ayoki muto touché maman na courageuse lokola oya mataka na nzete wana soki nani wana ya mukuse wana matina nzete gangi akutana na Yesu za solution maman oya na problème le pango na ye ba meli le pango na ye o mutu incertain soki nani azoki crédit na banque alors américain ko hypothéquer le pango et voilà fouti mbongo te ya banque ba yeba récupérer le pango kombo ko kanité adresse ko kanité mais le cas qui a influence, tu peut-être qui n'a soutien nini, du coup pas pour le pango wana. Et voilà, Nzambe a sali o yaye a sala ka ba mona raté. Maman on a kutani na mokonzi mboka pe le cas dit mutu ya état de droit, mutu ya juste, alingi justice eza la mboka et a sali musala na ye maman zui bonsomi na ndenge na ye. Voilà. Dans le baki tokoma mingi pragmatique, je me suis déplacé na outie pa na ngai na kiti boyoka maman a expliqué makamoleka ki ndenge nini. Sans plus tarder, total toke lukaye donc voilà la caméra toketi wapi. À suivre. Maman Mbote papa na ngai. Maman au côté d'actualité mokile ningani au sali oyo bato belé ko sala te d'abord on se présenter aux anani comme na ngai Cécile Mukulumanya Mbiso oza ndeko na biso ya Kasai te nazali Rega ya Sud Kivu. OK problème ni ozalaki nango pena pour avoir courage que nous mona mokonzi mboka lelo mokili biso na etamboli monde entier balaki ndenge ni papa na ngai navanda
nayebi mokonzi ya mboka te naza na relation ata na autorité mo te ya mboka okokomisaka epa mokonzi ya mboka kasi elo ekomisa nga eza pasi komona un beau matin baofficier de justice babimi na ndako na ordre de déguerpissement mpo badéguerpir nga na parcelle familiale et lopango o papa nanga somba depuis 1982 azwa titre parcellaire ne na 1988 baye base présenté balobi parcelle wana kolwa parcelle ekomi mokonzi moboa a octroya crédit na banque ya $440,000 na $440,000 wana a hypothékaki lopango mais curieusement lopango na biso adresse nango eza avenue de la Science numéro 5409 mais bango document baye nango eza avenue de la Science numéro 2B quartier na biso eza quartier au commandement bango quartier o bakomi na mikanda na bango eza quartier batraité là na meki ndeko nanga kosolola na bato wana mpona molakisa bango ke baza na erreur baofficier de justice barépondre ngai ke non ordre euti likolo yango na mayele esukaki nga na bandi koentame procédure pour que na justice a restitué nga ndako mais on me faisait marcher na mati na kiti mona boye je n'avais toujours pas de solution. C'est ainsi Dieu par sa grâce pour nga ezanga te eza famille na nga te eza relation na nga te eza ngolu ya nzambe comme nzambe ayebaki ke naza na kati ya justice et que je suis sincère dans ce que je suis en train de faire. C'est ainsi que Dieu m'a justifié. En tout cas frère nanga ezanga te eza nzambe pona makasi nanga boye nde naza boye na nanga okotanga na présidence. OK, excellent misiko ndenge nini. Après d'avoir passé une semaine à la Belle Étoile, na biloko na bana dimanche matin, comme la parcelle est non loin de l'église Philadelphie, namoni pasteur, namoni président de la République, au ta prière y a tongo. Nazeli na sorti nae, nde na bandi kolela lokwa. Ba informa ki yo to yo mona au senti que quartier yindi que présence à mokonzi zalia. Ne no yebake mokonzi ya église. OK. Nde ba informer nga ba ikola musanga yaya. Lamuka oyebite que président za na Philadelphie. Comme parcelle na biso eza à 2 pas na Philadelphie na lamuki nde na ye na pusani na en tout cas nazo bakeza nzambe pour courage et bota ki ngatina braver ba garde présidentielle ti siko atandi la vandi bonde konanga mo nazo en revenir te eza soko comme une extrême douleur et pesa ka force moro oyo oroyi ko comprendre te nde yango wana pas c'est kaki comment on a penza ndenge nazo la libanda alors que je suis dans mes droits. Yango na lukaki justice nzambe nga binzambe soko ko justifier nga et le président très bon qu'il était un bon père de famille celui qui écoute ses enfants à mon akingai à mon cri de détresse nanga il a arrêté son cortège afin de m'écouter. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui ça qui est nini mokonzi bazwake tant mingiti na expliqué qui est sommairement ce qui s'est réellement passé. Je lui ai dit qu'on est venu me déguerpir de ma maison familiale avec un document ne portant pas mon nom ni mon numéro cadastral, ni mon numéro d'enregistrement. Et puis il m'a posé la question, qui a fait ça? Je lui ai dit c'est la FBN Bank. Et qui a ordonné? J'ai dit c'est le TRICOM, donc le tribunal du commerce de la Gombe. Et puis il m'a dit, qui sont là-bas à la maison actuellement? J'ai dit, on a mis des militaires qui m'ont menacé, qui m'ont déchiré les habits, qui m'ont jeté dehors. Il a ordonné à ceux qui ont été militaires, policiers, pour que Baya a sololana bango. Maintenant, qui tombe à quelqu'un de la police, monsieur Bakim va sauter mille pour la ligne. Il faut que la police soit tout na bango pour éviter. Est-ce que vous avez les sous qu'on a besoin ngala uti kunati? Baza sous. La monde va policier mususu. Oui. Ba o wana ko banga. Tala kaka ovandi ba soke mokonza mboka zo benga yo. Siko imaginer kaka non na batunde bazali banda bu na batunde bazo nokela mbulo bangi ko bité o ezali kamususu kamususu yango de kimisa yi bango. Mais la moni mo kazo ki courage quand même avec super la ninga yoki nde ya yembangu. Ya kimbangu aza assez ndayaki à répondre d'appel à chef de l'État. Alors sikoyo solution mokonza mboka lobaki ni salama ki après décision na ye. Mokonza mboka alobaki boy azongiseli ngai ndako te. Premièrement alobi na zongisa biloko humanitairement parlant on peut pas laisser les enfants dehors au-delà de 7 jours sous la pluie dans une saison de pluie
il a agi humanitairement parlant en tant qu'un bon père de famille. Ok. À l'obit d'Azongi Sabiloko. Et que le lendemain, que le deux parties, bah, mais Mabilo, on a un tribunal pour te continuer le procès. Ok. Ce n'est pas qu'il m'a restitué. Non, en tant que père de famille, à ABC AC, que Nazongi Sabiloko nyoso na kati ya ndako. Et que ceux qui procès y aura, tu continuer le procès, na battu à banque. Et ça, quand la mawaya, biloko na bana neto vandi libanda pendant une semaine, mon frère. Là, la calibanda tamukolo moko. Omona, siko libanda na mbulo ezobeta tout le jour. Biloko nange baby, nga moko santé de titala tilelo n'attrape grippe, mon ezobonga kakati. Parce que j'ai pris un coup de froid. Sikoyo. Na ta na bino, to na côté na bino, bomoni ki boza na région na bino, bino boza crédit na banque té, adresse payango té, propriétaire ya sika on a payé té. Aza même pas propriétaire à Sika. Lopangu wana asomba yango ezalaka mabele ya pamba zamba, les photos sont là, na kolakso ba photo. Abandi kotonga ndaku na ye lokwa mututo sa tonga ati asilisi ndaku na ye a emménager na ndaku na ye. Toza ba second propriétaire, toza ba premier propriétaire ya lopangu. Mutateke la so lopangu azate. Totsomba lopangu na cadastre nde mutunyo sa somba parcelle na ye vide. Donc quand ils se sont amenés avec leurs documents, moi je les ai présenté mes documents moi, c'est-à-dire titre parcellaire nangai. Je suis allé même loin. Na quelque chose ba facture à régie des zones à SNEL. Na la question on habite la titre nanga tala ba facture à régie des zones à SNEL yango. Donc bozo ça la erreur. Ba boy koyo kanga papa. Ba déguerpir nga. Et là on peut kamisinga déguerpissement nanga na zwa préavis té, na zwa sommation té, na samba ta mukolo moko té na banque. Kaka diku net na jungle pindago papa na mona yango lokola ndoto nga na yoka na sango bat ba olela na TV lokola nga ba olo baba yibinga lopango ba boto nga lopango nga pe na ndima ka ngo te tant que na ekomela nga te me lokola ekomelinga na eko comprendre que batwana na comprendre pas si batwana bazalaka na yango on comprend que existe rapena makambo wana il y a un réseau vraiment qui existe pour na kosala ba biloko wana ça existe. C'était un beau matin na sa ndeko na mobali na samba te. Nazwa invitation té, nazwa convocation té. Nazwa préavis té, pourquoi déguerpir mutu. Préavis ezalakati. Ba peso mikolo tel, so memi ba pièce justificative na yote. C'est ainsi, on te donne un préavis et puis on te donne une sommation et c'est par la fin on déguerpit. Mais moi je n'ai pas connu tout ça. Du jour au lendemain ba déguerpir ngai. Alors, bato baza koloba ke la pièce bon monter boyokanaki yoza muluba eza po fula chef de l'état oko bisa bato wana ndenge nini papa nanga ndenge moninga boye devant Dieu na kofula chef de l'état ou aza déjà chef de l'état na kofule na nini parce qu'il est déjà chef de l'état na kofule pona pese nini ça ezaka bato ya mauvaise foi peut-être nani bakutana likama onga na kutai na ngote. Pour moi, si on écoute na likama, et continue comme na makamsu otam so sala. Net ngai naza des gens timides. Mais ce jour-là, timidité na ngai monana te. To kamona ki tambala lokola muto dépassé par ngai. Naza ina sina perdre le pango. Est-ce que moi j'ai les moyens d'engager les poursuites judiciaires avec une banque? Je n'ai pas ces moyens. Naza fonctionnaire de l'État. Ozolanda papa. Ceux qui m'ont lobby qui n'a fouli président de l'État, c'est faux. A foulama déjà depuis l'élection. N'a foula et n'a foulé pas comme son n'est pas déjà au sommet de l'État. Yende kuta fouli ngata nde yo lukangai. Est-ce que yo yebanga? Yo yebanga. Ngande kutu président fouli nga yango papa ou mela na ngwende na yo. Ou mela en tout cas papa na ngai na ebité ngai mwana yo na kolemba te ko peso merci. Tu es le premier président qui est proche de sa population. Cortège pendant 30 minutes. Ce papa là est resté dans sa voiture pendant 30 minutes. Le temps n'a qu'un benga policier va fongola. Azeli tia mon ndenge ba koti singa na ndako. Siko elo onyo na ofula ngai nango. So ezaka ko pese merci te. Merci papa parce que grâce na yo batu ba yebi ngai. Et puis dossier nangai et la musi ba dossier ba tumususu nyoso oyo bazoa ba connaîtra ba abus lokola ngai.
maintenant la justice et la mise sous à 2 fois avant de signer l'ordre de déguerpissement. Tous ces gens-là qui disent Nganaza Mouloubate, Mie, Niko Mouswahili, Baba Yangu Murega, Mama Yangu Murega, Baba Yangu Murega Shabunda, Mama Yangu Murega Mwenga, Niko Moulika. Donc, Nayebi Chilou Bata mon côté, Nakoma Kasa IPT, attends la mission de service Nena Kenan Kasa IT, Nayebi Te, Nganaza Murega, Bato Baota la vidéo. Beaucoup de temps, chef de l'État, na point moko boyete. Attends la ndoto na lota kutute papa. Sikoyo na tuna question ya kima na élection yo vota ginani na élection ça va sincère sincèrement parlant na élection na vota Félix Tshisekedi. Pourquoi? Moi je prônais le changement, l'alternance. donc co-cité na co-cité en âme et conscience na vota et pour l'alternance. Je voulais qu'il y ait un changement au sommet de l'État. Donc c'est-à-dire voix na yo quelque part, ça le miracle dans l'engue. Papa, il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Tout est prédestination. Dieu m'avait prédestiné déjà que vous allez bongo. Je ne suis pas du Kassai. Mes frères, mes amis ont voté ceux qui savent. Ils m'ont même influencé. Moi, je leur ai dit, je suis jeune, je prône pour l'alternance. Je voulais qu'il y ait alternance au sommet de l'État. Naïebi était. Batouyo sur la photo Félix Baïebi était. Batouyo sur la photo Félix. Mon a été. Mais à la conviction, c'était mon choix. Par rapport à tout ce qui se passe au pays, c'était mon choix personnel. Mais est-ce que tant que nous sommes là, c'est qu'il y a une photo? Papa Nangaï. Non, toute une question. Solo la naïte, kaka o mona ki na image wana nde na posa ki uniquement mon problème. Et il m'a répondu et c'est tout. Na expliqué que était naza mutawa pito et colonie ayebi même pe kolonanga. C'est maintenant peut-être qu'il va voir les images qu'il saura que je suis du Kivu. Il avait vu seulement une dame en détresse en train de pleurer, d'implorer sa grâce. OK. Maintenant gouvernement n'a bimité. Il y a problème ça est belé, on a appris. Bon, il a confirmé qu'il a coûté pas grand chose dans caisse à l'État. Maintenant, il faut ça la miracle que ça a quelque chose pour la RDC. Ni yo ko souhaité na carrière naie na 5 ans naie au Yaliboso premier mandat naie au Yakosala. Message moko particulier de utana motema na openza. Yebisa e poste do lando siko. Papa Nanga, je veux me répéter encore une fois. Pour moi, je ne cesserai de prier à mon Dieu. C'est lui qui a permis que Ngana Eto Koutana n'a récupéré le pan Nanga. A kokako bakisela e mikolo ebele o abapese sagesse o nzamba pesa na Salomon pour que azala kaka ndenga zali a changé té, qu'il soit toujours à l'écoute de son peuple et que o nyoso bat bakolo balanda té asala ka pona bonheur ya peuple na e o biso ba opprimé nde tozabo. Parce que papa nanga je vous jure ngai nde na zabo ndeko nanga mobali soki a intervenir na kana ngate na lingana za kadi banda tili tala yo monde nzele za mai tala ne babilo réunion c'est pour lui na sengi kaka ezala état de justice asala kaka justice ndenge esengeli parce que ba obenga le juste juge ngana yebité lo na koloba mais seulement au nom de ma famille au nom de mes frères et sœurs nous ne cesserons de le remercier pour l'acte qu'il a posé en faveur de notre famille. Nzamba Pambola a continué dans l'état de justice pour la 5e République de la justice. Voilà, état de droit, IDPS Lobaka, les pères. Voilà, maintenant, on dit maïté. On a kamo yo yebsinga que vota qui est, mais maintenant le qui va voter qui était à Trichaki. On va donner maïté. On va dire qu'il a gagné qui était. Yo webisa bangoni ni question suka yangwana. Bon papa, il est aussi difficile que Batunyo soit bandimaye. C'est vraiment difficile. On a obligé bangote pe bandimaye. Misala o yazo sala. Yango ko sala ke bandimaye. Neti ngai na vota qui na na conviction, na vota ina ngaka pour alternance. Mais lelo oyo nandimi que c'est l'homme le plus proche du peuple. Papa na ngai ba policier, ba militaire nyonso bazo tunanga mama. Pour sala ki ndeni pour braver ceinture de sécurité à président de la République. Le président Koleka Namboko Tomona.
yo kokoma na cortège ya mokonzi bani na ndenge bato bande kolelaka mama na biso lobela biso. Mais cette fois-ci les gens vont pleurer président Faci talelanga likambo parce que il est plus proche du peuple. Ngai en tout cas ceux qui mutandimi était avanda mais misala ya président et kondimisa yé parce que moi maintenant là je vous dis que c'est un homme très correct et quelqu'un qui est plus proche du peuple. Tala mutazo le kana après que zone selanga lopangu ayebisi ba ralentir abimisi loboko na tout le monde touche palpe sa main. Mais c'est ça danger té. C'est Dieu qui protège. Il y en a qui n'ont pas fait ça mais qui ont été tués dans leur parcelle en pleine fonction. Vous le savez. C'est Dieu qui protège. Motema ne molamu azanango nzamba obatela ye. Arolingate pour ceux qui est le loi zate bat lokola biso ba oyo azongti le biso bolamu. Nana osela biso ne ya salé le biso. Je crois que c'est un exemple pour toute l'Afrique avoir un président comme ça. Voilà, mot de la fin. Mot de la fin pour moi. Je demande à tous ceux qui ne croient pas à mon histoire de bien se renseigner, de bien se documenter sur M. Moukoulou Nyawanga Tezenda, qu'il fuit en Deuxième République, parce que moi je suis sa fille aînée. Donc je n'ai rien à voir avec le gouvernement actuel, je n'ai rien à voir avec le président actuel, c'est une grâce. Et c'est seulement un cœur, le cœur d'un bon papa, comme je te dis. C'est un père de famille qui a vu ma détresse et qui a voulu m'aider, point barre. Je n'ai pas d'affinité, je n'ai pas été payé comme ils le disent. On ne m'a rien donné. Et je n'en ai même pas besoin. Pour moi, ce qu'il a fait est plus que l'argent qu'on peut me donner. Pour ça, je me suis dit et que je suis lupango wanate. Pour moi, je suis dit na banque, to ya kosamba na banque. Et si mate. Grâce na yewana et salaki ke lelo oyo nazu ata occasion ya ko déposer ba pièce justificatif na ngai ba document na ngai pour que batu ba mona que oui réellement j'ai raison, c'est par rapport à sa grâce. Merci beaucoup. Voilà, Bolandi hein. Boko sili sango, bino pena boko sili sango. Ba jaloux. Oh, moi je suis dans Muluba, basali ba monter pièce. Na mokonzi ya mboka azindi kone muluba netika azongisile lupangu bomoni ba document bomoni vérité boko sili sango vérité ya ngata muluba te atade morega ala lubima kamna nyonso. Donc chef de l'état akosala likambo pona peuple congolais te de fois ça sera ndeko na muluba ah congolais mutema beo bokomi nango niveau et changer niveau hein. Donc na kama kutu maman Cécile ngo ayibi dengi mayar parce que dengi mayar afana na avenue là oui ba avenue ti ah tozana lingwala donc to dengi mayar afana na simananga donc dengi mayar montana on a boka wana dengi mayar afana na avenue yo quoi non ya trop koto yo er moko moi fimwana fimwana 10 nkaka dengi ngemo sizei on da code ku code yo yebi donc fimwana 10 kaka dengi na professeur Gilles Kibens tono ya tro et pas kaka dengi ba koto donc dengi mayar ba bani kitoko na maman Cécile. Voilà botika mokonza mboka salisa congolais so na chance ko mona ye amoni ala courageuse mokonzi pe azana ye wana ala ko tendre mena ina mutu nyonso oya moni ko travailler azana ba idée aye na ye mais so dans la cadre de la jalousie pour déstabiliser Congo pour déstabiliser chef de l'état pour okuta biso. C'est pas qu'il fausse information. Oh, à ça signe de connaître Muluba, va créer moi histoire. Pour moi que simbité hein, simbité. Mais même de nabino azali, même de nabino YouTube, la mère même de nabino yeyo. Na ebisa kibino otumbi mokonzi okosele makambu omoninga ngana bimi. Bosamba nanga na partout. Nini susto lo basu, c'est sérieux pour na de sili nango. Voilà, besoin de précision, mais les matous ici les nangoti. Donc on connaît trop musikate. Merci, Nabino Nyonso, Isabelle Moulolo. Il y a un peu yangwana quoi. Ici les nango dossier. Ici il y a le pangu. Mokonzambo kasongi ici déjà dans le pangu nae. Le pangu à Canada na dossier à Zaïre. Bon, on va dire ça dossier à Congo. Pas d'essence. Mais état de droit et bandit. Sikoyo ba nyonso ba mela bino mapangu ba esikoka bino mapangu
bofongola ba dossier nayebi que chef de l'état koya partout te mais bakomo banga déjà omelaka lopango bato zo banga yebisa kaka chef akoya yebisa kaka chef akoya yebisa kaka état de droit et bandit. Une pour les meilleurs. Nico Business Car #1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs, oui les meilleurs, oui les meilleurs. Nico Business l'exemple, oui l'exemple, oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema Coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a Motoka? Putain, putain.